Nazali na esengo makasi ya ko présenter les bino Mag FM ya mokolo ya lelo mbote na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville bisika nyonso bozami pona kolanda Mag FM. Tofungola magazine na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino ke président de la République Félix Tshisekedi a participé na sommet oyo esalemaki kuna na Londres elekaki ndenge nini bolanda ba détail na reportage oyo. Namaloba na ye, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki soki biso tozali kolobela ko exploiter pe kotia ba ressources na biso en valeur. Eza pona kozwa ba moyen pe koluka ko proposer ba solution na sécurité. Ndakisa na ba parc na biso ba solution alternative na déforestation na population na biso kasi bazali lisusu kotindika biso komema nature en danger. Environnement en danger, nzokande biso tozali koluka kaka ba moyen oyo communauté internationale andimaka kopesa biso kasi ti lelo bazopesa te depuis COP 21. Na yango nakanisi ke il faut prise de conscience collective pour mutu nyonso a comprendre que bazamba eza certes ya RDC et pas itoza na plus de 60% na babassin nyonso na Congo kasi boyeba ke ezali moko ya ba patrimoine mondial lelo. Esengeli na mokili mobimba e préserver yango lelo pona destruction ya couche Amazon ne bassin ya Congo ekomi poumon mondial ya liboso. Est-ce que bazali na likanisi ke comportement ya communauté internationale ezokende na nzela na ndimite ngai nakanisi ke toza na intérêt biso nyonso tozala mobiliser eza kaka mbongo te nde tokopesa na président de la République eza nde moyen oyo eko permettre biso to préserver planète na biso. Bientôt, bakit électoraux ezali koya pona organisation ya élection 2023 pour eleka kitoko makasi bolanda élément oyo. Bato ya lipwa bazali koloba ete seni azosala musala te kasi seni etali ete azo continuer système aliso likola aliso nde bakino balobaka tala neti boye batindi madame Patricia Nseya o azali rapporteur ya centrale électorale akitaki ye moko na kati ya Séoul na Corée du Sud pona kolandela lolenge nini entreprise Meru azali kosala ba machine tala neti boye na kati ya salle babandi assemblage baleki na empaquetage ti na vérification technique et fonctionnelle ye moko madame Patricia Nseya mwasi mobali azali kotala yango minutieusement pona koyeba ete badongolo misu boki soni botala ndenge ye moko azali ko rassurer. Nous venons d'assister à la livraison du premier lot de kits d'enrôlement, d'ailleurs qui sera affecté à la formation des cadres et agents. Durant notre séjour ici, nous avons eu à avoir beaucoup de réunions, à visiter l'usine où se fabriquent les machines. Nous avons assisté au lancement des fabrications de production des kits et nous sommes très heureux de voir que Meru est en train d'exécuter son planning de production et de livraison et pour ça nous en sommes très, très reconnaissants. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections prévues pour l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, je dois leur rassurer que le calendrier sera bientôt publié et là vous verrez que les élections ou le rouleau compresseur des élections dans notre pays est déjà en marche et on ne peut plus faire marche arrière. Et bongo, madame Patricia Nseya asuka kiwana te asalaki ba séance de travail na ba équipe ya Seni pe entreprise Meru System LTD pona kolandela amélioration ya logiciel ya kit pe plan ya livraison ya ba machine wana conformément na ba clause au Seni et yokanaki na entreprise Meru. Madame Patricia Nseya, rapporteur ya Seni, a biangi ba ebanson o batangami partie prenante na processus électoral ba accompagner Seni. Ndenge balobaka, okwe kidiba batikio Seni musalezo salema. Les bons voisinages ezalaka lisusu te na ville province ya Kinshasa entre bakinois bolanda réflexion oyo.
Lelo na Kinshasa, les bons voisinages ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala. Okomona soki na famille boyambi ndeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta, okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin. Kasi lelo système wana ezalaka lisusu te, ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba état d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu. Kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutapesa kinga nguba. Nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso. Po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu, okomona na pokwa ba papa bakofanda esika moko, mama nyonso akoyana biloko oye alambaki, babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance wapi. En tout cas bolingo ezalaki makasi, pe soki moninga azwi problème, bango nyonso bakozala touché suite ya bomoko o ezalaki korenye na kati na bango. Tango akala ndenge zaike ozi mupaya aye na ndako na yo ayeli yo mwa koli yo koli wana olia yo moko teka nde bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekoma ndengo wana en tout cas pona kokaba bomuno sako kozama yena oyo yazanango mukieso nde nazanga mukeno kaba ndeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe tiro si aponga imoko nazana mbongo te biso pe to banda ko yamba bandeko a partir kindoki koma na famille opesi mwana ngelo ko salibo kina ko lie pasongo to koma ko boya na biso yango to koma éviter makambo na mingi ezalaka nango merci ko to koma ko banga na biso elongola pe bolingo makasi ndenge ezalaka leki na ngaye bo na ke pa ya na kina lia na sala bo to sali ya kende boyo na beli na salibo nani akina ko lie pa ya na bango mtasali bongo po aleki sali to koma obanga. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo. En tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala. Nzela ya lengesa ezali neta ya malamu te bozo ba précision na reportage oyo. Avenue Elengesa oyo ekabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bozali komona. Makadam bukani circulation ya mituka ekomi pasi mai efandi na nzela esali poto awako bamvula ya makasi nanu te ebandi bongo soki bamvula ya makasi ebandi nzela oyo ekokoma ndenge nini soki opusani kote ya Pangunza kutu kote kuna koloba te botala bino mokonde pompe ezali neta malamu te ebongo na senango etondi fulu mupandi salite pe solo ezobima awa population bazali konyokwa makasi na nzela oyo soki chauffeur ezambala liboso oleka awa komeka na kisela te po okobebisa ba amortisseur pe ba pièce ya mituka lokola kinwa abukanaka te kote cop botala ba jeune oyo bakomisi na bango kote oyo shida donc mutuka soki elingi ekangama bango bakoya batindiki to pe poto okoki koleka te ofuti bakomema na mukongo to pe batie libaya oleki nzela oyo ekomi na eta oyo pona nini ba moto tango ezoleka ba mituka minene si lelo tofota ba député awa ba député fo bayande basala ba misala ba façon mambo ekokeni mais jusqu'à là ba lobelo te to ebite ta bino mobomona mbule betite mais batu ba dinda uta basala so prince elengesa kuna batu ba vivre bien mais biso koto na Kalamu po elengesa kanga na komi na Kalamu omona siko Kalamu koto to en charge parce que moi ozo utalikwa makala ezo kitarabu ezo mbuye biso makasi et ça ba temps belé banda ba demi je crois que ça fait 12 13 vous mettez plein fort pour la banzela solo ya moyen te nzela to comprendre te tifiko to mona derrière fachi to sepela nde misala to yoka eke to sala mais misala baton ba sala musala lent
lelo to lobby to okaki ke muta kufi lolo okaki muta bukan lokolo muta koyaki na mai bat ba mo kufa na ba pan des prix kala ti siko to mona musala ya malonga to mona te bo sala nzela pona ko prévenir na ba embouteillage zo sa ma awa ba ko sunga biso ta mo kayas mo ata goudron mo ya bongo wa boke biso pour la tanda po ba sisa misala po ba yebisi so abi po o ba yo simba ngoti nzele aussi là mais nzele aussi la mkoloni to yebi na nte date nango ba PCC leka. Office de route ekenda wapi, OVD bozali wapi, bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba to bozali komona te. Kote oyo population bazali kolela makasi, soki botrouvele bango solution, nzela oyo elati elamba ya sika lokola banzela misusu, population bakosepela oyo wapi pe ekosale loko. Boyoki? Bakino mingi bazalaka lisusu na notion ya pardon te ata tuti muninga na nzela pasenga pardon jamais bolanda. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi ya bandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale ezate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso yebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre ka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te aoke oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasi atika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekela na bato mususu parce que otamba meme na nzela boyo omoni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître yango parce que mabe vraiment efuluki mabe ekomi makasi. Bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa ye conseiller bien donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda kocha se ne kolobela soki ya moni keloko na sala eza mabe kocha se ekolobela ke asali mabe ok o reconnaître keloko na sali mabe asengi pardon soki asala soki ya moni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezolobake pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka age te rang social pete ezalaka nde réciproque. Boyoki Aveni Kikwiti oyo esangisi commune ya Limete pe ya lemba misala ya kobongisa yango ezali kokoba kaka kitoko Holanda. Après visite d'inspection ya chef de l'État Babengie Fachi Beton awa na ba chantier ezali na ingomba mokonzi Kinshasa misala na Kikwiti ezoleka na malamu. Na temps oyo tozoloba botala bino moko babandi deja kocha kol po baleka na étape ya kocha goudron na ngambu mususu pont oyo esengeli ezala awa misala pe ezokoba malamu kasi bikote mususu ezali deja bien bétonné musala awa na Veni Kikwiti ezoleka bien esepelisi baimboka munguludia kasala biso pe mwa nzela mo mais comment la on a soukate mais oyo déjà c'est bon. C'est bon. Système kaka musala et évoluer makasi penda et comme penda bien pour biso tout ce pela. Na moni po na ngai nazo féliciter président de la République. Po nzela oyo ekufaka donc ezali na valeur te.
donc basali dépense ebele surtout na ngambo kuna batie mabanga na zo biso ke nzelo soke bebi loba ke makamususu pona ko bebe po basali yango na mayele moko koleka banzela o basali ya rond-point ya kosala likolo ndenge ezali kosala maboyi maleme misale ke liboso batu nyonso tout osepeli ezofongola quartier oyo ekufaki lelo ekomi na bien bapango emati valeur tout ça eza à partir ya nzela oyo ndenge efongami boye to féliciter ka mokonzi ya mboka po kitomo quand même misala esalema ebongaka nde boye Kinshasa mobimba esengeli banzela nyonso ekoma beton na beton po ete bawewa na banchofa balela lisusu te boye nde Kinshasa ekozwa valeur. Ba fleur ezalaka très important dans l'environnement na biso bolanda élément oyo. Toujours na cadre ya zala patriote jeune nyonso esengeli abima kende koluka yango nde motiva ki rédaction ya Mag FM ekita bongo sur terrain mingi na commune alimete bisikani tokenda kokutana na ba fleuriste elingi koloba bateki ba fololo musala na bango yango ba mesana kosomba banzete fololo koya nango kosangisa ngo na mabele pe balatisi yango langi basali pot de fleurs et bimi bonzenga boy kasi toyaki kosola na bango batalisa oyo ezali bongo motuya ya fololo pembeni ya moto. Fleur est très important na bomo ya moto pour ça total spirituellement nzambe ava yeko créer ata nzete azaka na jardin de fleur ezalaka déjà fleur ezali eloko ya motuya na kati ya vie ya bomoto na mokilo ya se esika tozali fleur kaka yeyo akobana na moto banda kubota manaye kokola na ye kufwa na ye biso to classaka ba fleur net na 3 catégories. Il y a des fleurs o babengaka des fleurs à puissance divine. Ce qui est divine est de Jésus et de Dieu. Oyo ezali divine oyo nzambe apesa puissance na nzete oyo esala boye pona biso na mokili oxygène toujours na kati ya ba fleur na biso ba traitement moko indirect oyo tozo kozwa na ba produit ba vertu ya ba plante oyo toza ba plante mosusu ezo traiter ba kosukosu ezala ba plante mosusu ezo traiter ba asthme ezala ba plante mosusu ezo traiter ba tension ezala ba plante mosusu ezaka pour décoration bisika mutavani ezala propre. Esengeli tokanga ete moto nyonso azala na environnement moko sain elingi koloba bisika moto azali fololo ezanga te po ete fololo e ambelisaka environnement to pe millier esika moto afandi kasi ba fleuriste ba mesana koluka mwa 10 francs na bango awa na limete bazali menacé po ete batika esika yango na yango ba pesi mbela na bango na gouvernement provincial alukela bango bisika mususu esale loko. Bateki ya wenze ya makala batikaka na bango ba mesa bango ba preferaka kotanda biloko na bango na se bolanda reportage ya Pipa Vango. Tozali awa na wenze ya makala oyo ezalaka na Prince Elengesa ba mama bazali kolela na bakonzi ya mboka babongisela bango wenze ndenge babongisi nzela po batekaka na bakondition ya bien kasi kokamwa po soki okoti na kati ya wenze okokuta bamesa ebele eza vide kasi ba mama misusu bazali kotanda biloko na mabele pe pembeni wana na basalite kaka ndenge bozali komona. Misusu pe bazali koteka pembeni ya makadam o ezali risque permanent pona bango. Tala neti awa. Batandi biloko na se mena sima na ye ba mesa eza vide. Selon information tozwi sur place, ba mesa wana eza na bakolo nango batu misusu moye bateka wana ezali te. Donc to préféré oteka libanda ya liboso onga na yebi na kati ya wenze. Ba mesa na bakolo nango bazali. So meki oketia kuna okomona mukona ngwa bimi mais eza vide. Ya mibale biso to constate to sali constant na kote ka boy to tala papa bongisi nzela. Fala bongisi la biso wenzi. Apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso. Bo autorité pe to mona tena pe to mona na biso. To profil banandeni batu msuba suba ba mesa na. Bateka na maonte batsango kaka
pour l'attendre ba tsanga ndeti vide ka bongo bateka na bango te ba pete soki te ba te sopa ni basala bongo yo biso to teka na biso so ba tima ba mesa ba ba woleli ba pesimbo ba tima mesa ba manger ba bateka te fo ba panza ba mesa ba panzi ba mesa ba sengi ba tu taxe ya ba mesa to pesimbo ba gouverneur bato balandela wenzi bata taxe l'État fo ba pesa meeting pa biso bato to teka ngambu kuna poza mesa kubi biso problème mbongo kaka $40 tokosula ngo wapi wenje otande ndengeza bien kutute ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te mama koteka bona wenje boye to bote eza risque mais ne to na komo papa mama taka passe poto to lukite eza passe so eza nini na mile makala oyo to teka boye mo vonda bomona ba arme pa moi so sai to kimi to zongi milo vuma milo moko makala eza ma naso to kokate tokosenga kaka na administrateur ya wenze oyo atala nanu likambo ya bamesa po wenze ezalaka parcelle ya mutu te kasi eza po na mutu nyonso oyo azali na makoki ya koteka aya koteka na ye soki oza na fond ya koteka te tika baninga misusu bateka po kotika espace vide boye ezali malamu ata muke te. Mama Matondo a préféré na koteka bakisi ya bokoko pona kosunga population et environnement na kuna na commune ya Selembao. Henriette Futila pona commentaire. Ayebana na kombo ya Mama Matondo ye atekaka bakisi ya bokoko toujours na cadre ya kala ingangu kala technique aboya na ye kotalela kaka papa po Kinshasa ya lelo pardon soki ozeli kaka papa okoya kozela mokombo so azanga mokila po misala esi ekufa kaka na bakisi oyo nde asungaka libota na ye ndenge ezalaka pe kosunga population na ba maladie ebele oyo na ba hôpitaux traitement ekoki kozala cher mais awa isifi mwa muke ezala ozui guérison mais keba po moko pe ba inconvénient ezalaka lokola kaka musala nyonso kasi Mama Matondo atangela na ye yango classe te eza kaka mayele nzambe apesa ye boyoka ye moko ndenga expliquer soki mutaye kosomba kisi akoyebisa na kotune nani ozoyoka santé koma ndango ya banda odetere ngai nazoyoka boye ndika tokina na bopitel ndenge ezalaka tana koyoka ebongo nde na kolakisa ye omela kisi oyo nde ozwa kisi oyo obandomela ngo demi verre na tongo avant na omela ngo na ifolia omela ngo demi verre na tongo demi verre na pokwa donc apesa ke lokola ndeti kaka lokola ndeti délitrage donc ba litre un demi omela ngo pendant une semaine nde so ameli bongo ye moko tanga okende komela nde akoyoka santé na ye soki ayoki yango normal nde asali nini atiki na ye mais soki mwa normali moko eza kele part akoya kozongela ntango nayebisa bango fo ozongela nga mpona yeba kisi omeli osentir ndenge nini ngai nasomba na banaye koteka na gambela tellement nde napesaki exemple na nga maintenant kwa rentrée scolaire bana baza mike nakoteka sikoyo na porte ndako nde nakendaka kosomba na gambela baniki kuna nga mo nayebi nzete oyo na nzete oyo soki nasali yango kisi mpona maladi bisongolo moto akomela yango akoyoka bien mais soki moto esali ye diarrhée seke esali te kisi ekuti maladi ekuti esali te nde esali moto diarrhée esala mpe pendant 2 jours te ta soki ameli yango na ntongo ngaka na nsima nango nde akoyoka nde libumba eleki nakomisela yango nzambe mpo nzambe nde moto apesi nga mayele mpo nga natanga yango na classe te natanga yango na classe te mayele oyo nasalaka oyo nzambe nde moto apesanga yango soki napesi moto ameli nakumisaka yango kaka nzambe bakaka ke deswala boye nde ezalaka yo mutu olinga kaka kotonga baninga ofandela télévision exemple à suivre yango oyo teka ata mwa nguba na porte ya lopango ekosunga yo olie ya kolekisa ta na yo na makambo ya mabe boyoki kozanga mai ezali kotungisa population ya commune ya Selembao bolanda élément oyo koka mwati na 21e siècle oyo na ba commune mingi awa na Kinshasa mai ya régie des eaux ekoma kobima na pasi na ndenge ya kusakana te tozali na commune ya Selembao population bazali kolela po
awa ba robinet etikala nango kaka bechantillon ya pamba mai ebimaka après 1 mois pe pona kozwa yango esengeli kotambola distance mulai kasi basombaka bidon ya mai na 100 francs soki mai ebimi soka na yo mai tina balutu po soki te oko regretter oko silisa mbongo na ba au pire kaka na susi wana nde bandeko oyo basala pompe ya forage kaka na cadre ya kosunga population ya secteur oyo na kosalela misala ya ndenge na ndenge malgré batekelaka bango bidon na 200 francs boyoka communication bon biso to tia forage apo to mona résidus ezo makamune elalaka nango bon bapobi to tia ay koma bechantillon na kati ya mapangu ya to mona ngindikaniso ke to tia forage koto po esunga bandeko to teka mai awa bon na bidon moko ezalaka 200 francs to teka bidon moko 200 kanti 100 francs ya to sungi bandeko po bandeko bazali na posa to luka mwa mai kokati ba prince to bana mingi bazo tout amona ba prince bana mingi bazo sa ba accident ya to mena te mais on kati ba prince ezate to chamo eloko a esunga ka pe biso esunga pe bandeko nyonso tala kutu pompe ngone koma nango jouer bana depuis 2017 bana boto en 2017 ici ko ba bi maya Jésus to mena kama forage bidon moko 250 ba pompe zali mais ko président bangisi ba cette tribune ya pour lemba imbo to singa régie de ba réhabiliter ba tio pour mai comme ya biso koto mai suko kana na prince bypass mai matériel suko to l'été na biso télévision ko do nyo ko makasi pona mai et baté to loba ou da to lemba to loba mais ko to loba mais l'été lo ka yuka ni biso ti donc to ya ndi make mai ko tatake président Fatia Zaliana ko sala pena pona pepa za la kimia Régie des eaux o ezali manque à gagner pour la société na bino bo trouver solution na lombango ya kozongisa mai na ba robinet pour na ko permettre population a futaka ba facture na ye pe amela mai ya malamu soki bobongisi ekosala loko Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na journal na biso bopesa merci na équipe rédactionnelle oyo Henriette Futila akumbaki édition kitoko makasi na sima ya caméra tozalaki na Peta Francine mutu abendaki biso bilili kitoko makasi toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba eloba nango maître Malouwa Billy Cléophas nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Oyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te